Salut, chouke ambiance tout ya Volcanic TV ezabino nana ngombe mona ngala mone kwa tema mbenga lelo penza soki na ebo na ye na songo te na za vraiment ya kosepela te vraiment na za akanda pourquoi na za akanda na lingi na yeba Congolais pourquoi lingi ko créer te Congolais lingi ko créer te soki muninga créer ale ya yibi azu ya bandi ko sala façon oye alinga sala après bandi ko critiquer yo motu oyo ozo obandaki eloko ana liboso na Congolais pourquoi lingi ko créer te pourquoi mutema mabe ya boye tina niveau oyo penza pourquoi elo ninga salu na sebino lote Tana banda musala oyo oteka bakisi oyo bokoko nazwa ba critique ba sorti na sorti ba choucœur so nazaki mutu moko oyo na yoka kabatu na salela la vision na ngate mais lelo na komi na ba client belé boyende na sangote pour moi que Congolais azamute amabe oka mutabengi okaka ebiso abitika ekolio nzoto tika makambo zo sale bongi na yote tika mitala misala boye na bisi bango je m'en fous non c'est loko ngana yebi naza ko inventer ngote depuis bon mwana na ngai na yebi bakisi oyo ya hémorroïde na yebi bakisi impuissance sexuelle na yebi bakisi ba douleur na nzoto na yebi bakisi ya mino kisi ya mino soki muta o souffrir carré dentaire na yebi bakisi o so moi ça za na problème a robota ke no akoki kotongola ngo ti akozwa zemi na yebi bakisi o soki misisa mobali ya roki ezotelema te soki obandi kotongola ngo zo melango okozwa guérison na yebi soki ba utu ko opérer mutu ke non mutu comme impuissant na yebi kisini ona koki kopesa bande konanga ba chouker nanga nazwa ki mafinga ya ba sorte na sorte mais tellement na ngombe mona mungala na envie ya kate ona na ngweza nga oyo yoza na ngweza yo o nazala posa na sana osala so na moneza mabe na tiki parce que nazala ba conseiller nanga pembeni nazala l'homme à la taille de diaza na toujours pour nos conseiller nga boye te mama kende boye sala boye nazala conseiller na principal en plus privé ya dedans l'homme à la taille de Dieu le président de présidium bisous kotoza papa atabino moko na fandika boye ezaki jour moko boye mama mobo abenginga oh mama volcanique bon ngai naza na posa ba produit na tekaka na château rouge na posa ba produit nini tout ça parce que ndeza boye nga na lingi na somba ya gros epano na ebisenga bi désolé naza grossiste te na tekaka biloko yebele te biloko na na tekaka eza na mesure ba client nanga o basaka commande so client sali commande mala moko na préparer colis na zui na pesi ona sale fanda na ndaku beba que non mutu azui kisi aozwa guérison te nga saka kisi nanga na préparer kisi na mbongo mutu apesi na préparer kisi bien na tchetcha na ba bouteille na tche na frigo lobi na zui na tchere na poste ekei pona ebi ke non kisi wana ekoki sa 2 mois te fanda parce que ça bablo moza naturel yo talaka azwaka nesi ba misisa ba nini na banzete tuta ngo chango esika moko tika ngwana pendant 1 mois bien chango mai tika pendant 1 mois mona eko bebe za susu bien te maintenant ngala sa ka non na opesi mbongo no na préparer colino na bonsu colino na tindelo mais ya ebele bongo modèle yo senganga nazala ngote po na kotekelo ngo pete mama na mizongeli na kati na ye akeko luka batu afuti batu dernièrement on a kendaki Paris awa nakendaki omona valise na sac mobimba batu na bisabino bomona yeke na umela kite
na omelaki te bato basali bacommande ebele mo mutu mosusu asali apesi commande nesi ya non naza na 5 personnes oyo ke non baza na famille na nga leki na ngai mobali na nga basemeki na nga mibale na beau-frère na nga moko baza na mposa baproduit nde eza boye batunaki ngai yango wana nazoluka yo mpo nasomba baproduit pano ntango naoka bongo na prépare mpe koline aye bien omona atindeli nga mbongo natie mbongo mpo nga avana mema kolia motu produit na yo il faut na mona mbongo so na moni mbongo te na omema te parce que biso ba congolais toleki nzambe na mayele bamemisanga deya biloko kolongwa ana Fontenay epa na nga awa tina Paris mutu mpe akima boya koyamba telefone vous comprendre bandana nazwa en tout cas bomona nga naza matata te bomona mpe naza mutakanda te ke non mama opesa bato confiance te oui na mokili ya lelo to antera confiance penza na biloko nyonso marchandise ozosala bavente moko boye tozwa confiance to antera yango confiance na miniti wana ezalaka susu te bozela natia nanu pensi na suki na nga mpo makambo ezokende eza sérieux mais non le problème est que azwi batu abengi batu apesi bango bambongo namona batu basala bacommande bato ebele imagine so nayoke Paris nakende omwa na nini nombre ya bato basali commande nesi 30 nde nakiti Paris mais ya tour oyo nautaki kokende oyo nasalaki video ke non naza na Paris boye nakendaki na commande ya bato 90 personnes oyo bato basalaki bacommande na bango ok bato balingela nga boule bazwi baproduit na nga bakei nango balio na nga nde nasalaka yango milai mwa minene volume eza selon badose nde nasala bongo nayebi ke non nde nasali yango na boye eza boye ekomema motu ntina niveau oyo bango bazwi balio wana badivise yango en deux balingi wana na biloko mo boye bachasse mo boye eza okoya ya noir boye basali yango basipo ya mike boye bazwi tigre bakisi yango bamai bakaboli yango na babute ebele baoteka yango kaka prix moko oyo nga natekaka nafandi kaka boye namoni pibi moko boye na epa vie zoro non lion eza koto oyo aza na posa ya force ke non abetaka 5 heures du temps abenga intel ata bino moko bolingi kocreye te pourquoi so moninga créer comme problème il faut bolanda tanti moko awa Olga Kabelo abanda osala pibi ya Kabelo te na nini na internet tomonaki bato babanda osala bapibi te tant kaka bandini na Kabelo ale congolaise tout akomi kaka natekaka nga natekaka awa nga natekaka perike nga natekaka Kabelo natekaka meshe Olga dose makambo ya pibi ya Kabelo bon tala internet efandini tangu mutu azoteka bilamba na kati ya ndako atekaka pibi na internet mutu nyonso tu Boliston oyo ya Belgique ateka bilamba na internet bato ebele balandaki ye me bango tu bashite bakoti na se bozomona bilanda eza mabe kreye yo moko bongo biloko bosombi balona yango wana so esili bosala ndeni dozi nango eza ya mesure dose ya bakisi nango eza ya mesure bino bozwi bobakisi mai eske moto aobika mpe kisi na nga ntango nga nazwaki yango na maboko ya koko na nga alobelaki nga me na mutu oyo azwi kisi na nga eza bokoko ake abakisi yango mai po ateka azwa mbongo nga nde mutu naoloba na pouvoir a tout parce que eza ya nga mutu nasalaki na maboko na nga bo avance bokei liboso bopambola maboko liboso bozwa oyo esengelaki bozwa oyo esengelaki bozwa bokoma mpe na baclient ebele bokei liboso bolingi kocreye te bilandalanda mabe tina mwana mobali akomi koteka lion na tigre mwana mobali na Belgique
toyebelaki ya banda oteka bakafe moko boye posala action ifo mela kafe ana so omeli kafe ana aposali action eloko mobimba bamelaka kaka bongo soki ekosala mabe ekisa kolia ekisa komela ana ebebisa mpe nzoto oyo yango eza te ke no avant osalaka nini ofomela te oyo yango eza traitement ozwi na traitement na yo dose ya liboso ezalaka attaque deuxième dose obandi kozwa traitement no ya calme maleme troisième dose quatrième otikali bongo ezozongisa 20 ans plus tard ezozongisa 30 ans plus tard donc misisa so ebandi osala boye komi mpe aboye ti makasi mpenza ke non mutu soki yo moko omoni roki na yo ndenge etelemi oloba te mama oyo aza forte mama oyo na tutela bakisi na nga tolo te me naza sur nango na mutu nyonso to azwaka kisi na nga nazwaka toujours témoignage ya bien a condition ke ozala na doute na motema na yo parce que nga alingaka mutu te soki osomba kisi na nga azala na doute mpo nayebisa ke nga na osala kisi na poto so eza mabe mbe ekota Canada te mbe ezokota États-Unis te mbe ekota Irlande te Londres te Norvège te bapays wana na otanga ezalaka matata na douane pays wana na douane ezalaka matata mpo kisi eleka mais soki kisi na nga ezoleka ezokende seke baoteste yango baodécouvrir ke eza eloko moko ya malamu eza poison te eza mpe putulu te oyo bato batiaka na bazolo te boyeba kocreye biloko na bino moko na place botrichaka bato soko otriche mutu explike mutu ke non loba omoni nde nga naza boye nalingi nasala nesi yo me nazoyeba nde nini osala te nga vana na makambo ya YouTube oyo nabenga Deshodenar mpo nayebi ke bango baza baancien na kati ya YouTube nayebisi yaya tala na ye nasala boye na ye nasala boye noko olobi nini abi nanga problème eza te mais il faut sala boye comme oyebi te ezela na olakisa otia appel vidéo na tia appel vidéo alakisi nga dirige nga ndeni osala boye ti lelo ndenge naza lelo na YouTube ti lelo nalobelaka toujours Deshodenar ye mo mpe nde aza bongo yebi ke non petite sœur nana aza kuna na Fontenelle konti ye moto azokanga masolo ya mikongo ya mibali nyonso tu oyo toboka baoyo nyonso tu oyo aza na problème ya impuissance sexuelle oyo aza na problème ya éjaculation précoce oyo aza na problème ya hémorroïde oyo aza na problème ya bagoutte oyo aza na problème ke no abokaka kumoko oyo aza na problème ke no mai ebimaka te mokongo ekauka ekoma mopepe nde moto ebima na place ya mai donc ye moto akangi masolo ya nyonso tu oyo aza na problème ya obota oyo aza na problème ya pasi ya minu ye moto akangi masolo wana ayebi ke nana ngombe mwana mongala mwana Équateur mambenga akangi masolo wana na kati ya YouTube mais bino bitrisha botriche na bino bokende na bino liboso mais boyeba original etikala original totalaka bilamba Versace asalaka elamba chinois mpe asalaka Versace mais eza qualité moko te eza qualité moko te vraiment oyo nyonso tu ayebi ke azosala ya kisi na nga azobakisa ngo bamai azotia akomi kopesa bapibi partout par-ci par-là mpona okase nga ayebaki no etwala mutu bakunda yango te nga aza nana ngombe mwana mongala etwala mutu bakunda yango te merci beaucoup nalingi bino mingi bozala malamu bisika nyonso bozali vraiment nazosala bamélange Cobra aza toujours na moto azotoka toujours nabimisi mwana mabe balandi kuna ekomi omwana mabe nabimisi masuba ya lion balandi o masuba ya lion nabimisi tigre balandi o tigre nabimisi pitofol balandi o pitofol ata bino moko bakombola nga mo mutu na ocreye yango bocreye mpe bozaka mpe na mwa nini ani akocreye esala mpe bien bimiso bebe ntango oza mwa mobali ekomiso vrai dio ntango oza mwa mwasi bebe vrai bebe bozala malamu bisika nyonso bozali merci beaucoup na l'homme à la taille de Dieu vraiment soki yo te nani mosusu l'homme à la taille de Dieu les présidents des présidiums, merci beaucoup na yo kotozali, merci beaucoup na les Flaviante, merci beaucoup na les boss au Cana, merci beaucoup na bourgeois gentil, bourgeois takayo, merci beaucoup bozala malamu, au revoir.